abomination. Satan a s'incarné dans cette église. Lelo ba passer ba komi azokende komonana. Mwana mwasi alali na ndaku ya bimeli na porte, abimeli na madusu. Tozozo bapel. Tozozo ape bato baza koyebisa biso abime papa ngana zola la pongite nazoma makambo boy, nazoma makambo boy. On cite même vos noms, c'est honteux. Si moto sakati na kati ndaku boy alali na azana kati ndaku na butu ba porte tu ya kokanga amonika pasteur moko akoteli na kati ndaku. Na ndenge ni papa na ndenge mystique to boy. Mystique mais ange bana obimela na kindoki siko tozongi na kindoki tangu ndoki aka kozwa mwana moko apesi kindoki akoya akoti akoti ti bato balali ba mona ete ba sentir te kaka mutu aliaki kindoki ndako mona et puis ayebisi alobi bon yaka tokende babimi ne bakeiti kasi nde pasteur wana biloko azosala yango wana c'est ce que je dis, ça c'est la sorcellerie. Pasteur wana na bandal église za na bandal papa na bibi bandal ti bandal za mibale komi na bandal ya moko la fille na moment tolo baza ko la toqué. Voilà, et on est dans koloba pona bato baza koloba ono voyage astral les ans normal tout ça est satanique. Le pasteur qui enseigne ces choses baza ba sataniste botika ko séduire le monde. Ça me l'église mona bandal. Pasteur wana ye akroya kanena makambo yo to lobawa. Yakobi manaba nzoto ke saba makambo. Azoluka bimana ye azoboya alors akomi komone na butu ayeli ye boye azoyela ye donc pasteur wana abana déjà olinga ser azo résister kasi bon siko lokwa na bomoto bwa boyi nde siko na butu akomoyela ete ani mutu avandi bote na kati ya chambre po alalaki asutuki ponge silie po amoni penza pasteur abimeli physiquement boya moni ete ayebisi alobi bon, au tchaka te menanga na kolakso de quoi je suis capable. Bon, monique awa même la nekono bolani na bango bakoye bate ba sentir te. Oyo bango bazo expliquer on a voyage astral, c'est la sorcellerie, c'est différent de l'extase. Donc ce frère là qui a dit ça, il est à côté. Zongane na nzela nzambe, bo lungwa na kete kindoki. Kindoki ya mabe frère. Parce que comme scientifique, ba komo yeko lisango na kalabilo ko na bazo sango na ko bomba ma. Lelo bino ngo comme sango populaire? Non. Nous ne pouvons pas vous accepter. Bozonga na nzela bokeneli felo na biloko wana nyoso wana gloire bozo luka wana bokeli felo na yango nazolo bango ngai Jean-Marc ça me concerne que moi nayebi domaine bozali nayebi besprit bozo collaborer bango harmonie c'est votre chef yende mutu a initié ki batu batika kanzoto babi makan esprit vous n'avez pas me contredire livre ni na web sangai ya magie ou na kotoya kité onde na zai koloba pona bato baza koloba ono voyage astral les ans normal tout ça est satanique. Le pasteur qui enseigne ces choses baza ba sataniste botika ko séduire le monde. To moni moko pe jeune prophète moko na tanga komote bando ba yebiye papa ye mingi à se défendre na bilo pola sala j'ai été ravi en esprit en extase. Nyonso wana papa Paul bamema epe na ba dimension aza awa netinde ko mususu adaki mutu aza awa me akomi kote mususu akeye kote ya papa azolimo akeye ate kote mususu Paul lui-même abeti lisolo ya être ravi en esprit l'homme de Dieu et ça toujours ba voyage te papa on eza ba confusion na mauvaise interprétation ya l'écriture. Omoni ngai Jean-Marc nde nazabwe nakoza na vandi awa nayebi nanga mutu mote na poto na vandi am to bando so na mutu na téléphone pa mutu na zoyebisa ngai tala ngai naza difficulté boy mba moko nazomona lokola ndoto lokola vision extase eza lokola neti mutu on dirait neti moi misweye yo kilo obandi komona lokola ndoto c'est ça extase. Maintenant na ndoto yo zomona wana ne ozomona ke okomi quelque part osali likamwana mais zate oyo nzoto nange zawa mena bimi na ke poto na sali likamna zongi. Est-ce que c'était ça oyo Paul azoloba Paul alobi bongo te tango par exemple Pierre akoya ki pen extase tozo par exemple ya alobi na vision na moni nape kiti eza na ba reptile nyonso mais après tango moni nape na ba reptile voix ebisi tiwe mange alobi na munoko nange eloko mabe nanu ekotate c'est simultanément. Tant que c'est que moi j'ai déclaré pire, yoko déclaré moi impureté.
automatiquement misu na ye zongi normal ba pasteur nyonso ba vivaka extase o ba sambela na molimo pe na solo nga moko na vivaka ngo tozo sala prière na kati intercession bonoki misu na nge komi kilo lokwa mutu azola la pongi tango na santaka bongo lokwa na sina miyeba na baka Seigneur parle-moi na yoka ka voix lo belinga na litoi to na mona ka vision et puis dès que na yebisi ba na nzambe ke tanzamba yebisi nga boy eza ndenge wana mais oyo bango bazo expliquer on eza voyage astral c'est la sorcellerie c'est différent de l'extase donc ce frère là qui a dit ça il est à côté zonga ne na nzela nzambe bo lungwa na kete kindoki ya mabe frère parce que comme scientifique ba komo yeko lisango na kala biloko wana bazo sango na ko bombama lelo bino ngo comme sango populaire non nous pouvons pas vous accepter bozonga na nzela bo keneli felo na biloko wana nyoso wana gloire bozo lukawana bo keli felo na yango nazolo bango ngai Jean-Marc ça me concerne que moi na yebi domaine bozali na yebi esprit bozo collaborer bango harmonie c'est votre chef yende mutu a initié ki batu batika kanzoto babi makan esprit vous n'avez pas me contredire livre ni na web sangai ya magie ou na kotoya kité non qu'on se dise la vérité nyonso wana lokumu ya mokili ndezo memabino lokumu bozo lukabasa excusez-moi na tuna onano yo mutu parce que zolo bakeno miracle bazo mikoa ya batu bakufi basangisi yango et puis osali bimisi bambongo oui tobo ina bisote tomoni na bible mikoa ya solo ya Élysée babwake bembelikolo wana esekui eza problème te est-ce que au moins que toute la vie ya Élysée azozo mikoa pe ba prophète mususu au moins ata Jésus akena ozo mikoa ya Eli na ba misusu ou bien mikoa Eli kutu azaki na ya enlevé tozo ata mikoa ya nani ya Élysée Jésus ayaki akuta ba mikoa bato wana ezali ba tombo ezalaki est-ce que azwaki mikoa nani na sala ba pratique wana Bible lobby toza la fondation posée par les apôtres et les prophètes Jésus-Christ étant la pierre angulaire nous devons être les imitateurs de Christ ce que Christ n'a pas fait nous ne pouvons pas le faire omoni ne ngwana omoni bosome église na kati ya kobeba yango nde balobi boye prophétie ezoloba boye soko omoni abomination ekoti na kati ya lieu très saint yeba ke danger ekoti c'est ça l'abomination Satan a s'incarné na kati ya église lelo ba passer ba komi azokende komonana mwana mwasi alali na ndaku ya bimeli na porte abimeli na madusu tozozo bapel tozozo pe bato baza ko yebisa biso abime papa ngana zola la pongite nazoma makambo boy nazoma makambo boy on cite même vos noms c'est honteux posa nanga Jean-Marc Mutombo mosala nzambe lokola yo to benga mabiso nyonso mais pour nanga ali lungwa na mondo wana ya monda mabe zonga na nzela nzambe Jean-Marc papa nanga olobili somo ke pasteur moi ça zo sur la bimeli to na kati abimeli na ndenge nini papa si moto sakati na kati ndako boya lali na azana kati ndako na butu ba porte tu ya kokanga amonika pasteur moko akoteli na kati ndako na ndenge ni papa na ndenge mystique to boye mystique mais ange ba bana obimela mais na obeto le solo voyage astral ngo tozo bande yango wana te yo oyoka ba témoin bana na ba benyo ke pasteur tel boya bimeli bango maman na ndako bande bazolanda yo l'homme de Dieu partout dans le monde parce que ba roto ne batika na moi ba équation mona mutu mais vraiment ko fongola moi clair na boye ke ba Robert numéro pambo tuna papa to suka na côté ya du solo to boye ke bande ba ko mosuko benga benga oh frère advini fala ko tuna bo ba ko mosuko kota kinebiso pasteur abimi bo ezala ramira non kota na profondeur so ki pe ezala vraiment makamo Alvin nazo boya bakomola nanga sima kota ngata bako na kaka semaine otio lekawa une fille m'a appelé alobi nazande konanga mwasi to vanda kana bandal nazande konanga mwasi tala makambo azomona elle m'a raconté l'histoire Alvin est-ce que nakolega kaka boye sentiment tala nsuki apembe na mutu boye problème na ngai ali bato bakoti na ba science bolungwa science bozonga nzamba solo oto bandaka na Yesu azali awa na tango ba groupe de prière vous a raconté l'histoire papa essaie un peu de nous ayebisinga boye aza ko sambela na église mona bandala pasteur wana ye akroya kanena makambo yo to tio lobawa yakobima na banzoto ke saba makambo azoluka bimana ye azoboya alors akomi komona na butu ayeli ye boye azoyela ye donc pasteur wana abana déjà rolinga ser azo résister kasi bon siko lokwa na bomoto bwa boyi nde siko na butu akomoyela ete na esprit atiki nzoto ne na mbetu na esprit ayi akotiti
a continuer bolingo notre papa tout le monde a rappelé que tant sous que aux jeune fille moko hein c'est tout ça va païen soit que fille na makanso au kanisi jeune fille mo trop aux ongi pe na ko l'autre peut-être maman on a l'autre qui n'a qu'à passer que non ba kuta mazo solo la ko ba te ka bimeli na ndoto non ndoto c'est normal papa ndoto ezelo comme susu hein Ecclésiaste hein alobi boye excès ya kokanisa mutu akolota wana Ecclésiaste abi excès ya kokanisa mutu asani ni akolota mais wana ezate que excès ya kokanisa c'est-à-dire mutu avandi bote na kati ya chambre po alalaki asutuki ponge silie po amoni penza pasteur abimeli physiquement boya moni ete ayebisi alobi bon otiaka temenanga na kolakisa de quoi je suis capable omoni ke awa même na nekono bolali na bango bakoyeba te bakosentir te alors na kindoki siko tozongi na kindoki tangu ndoki aka kozwa mwana moko apesi kindoki akoya akoti akoti ti bato balali bamona te bakosentir te kaka mutu aliaki kindoki nde akomona et puis ayebisi alobi bon yaka tokende babimi ne bakeiti kasi nde pasteur wana biloko azosala yango wana c'est ce que je dis, ça c'est la sorcellerie. Pasteur wana na bandal église ezana bandal papa na bibi bandal ti bandal ezami bale komi na bandal ya moko la fille na moment tolo baza ko la toqué la semaine dernière ngai na petite sœur naie na moni maman naie j'ai causé avec eux na so ba makambo te que je ne fabrique pas ça souci na biso Alvin ozo ba bonzambeti batu bazonga na nzela nzambe balunga kati ya science fi wana communauté que de traquer mental papa na ndengo wutu koloba andimaki pe tant pasteur wana bimeli basali pe hein yo za devant un être fort yo sani yo amakasi te ozalo kwa inoptisé zo sala yango et puis la fille est devenue comme des traqués bon bato bayebi fiwana na maintenant te to babwe soki bana banda lo bayebi di solo nazolo ba que ça vrai ça bongo donc le pasteur en question avec ce qui fit à loba to fi ayo koloba comme de traquer mental ou comment mais on a comment a comité na niveau hein que a comité que moi zoba mobo après avoir que ça acte wana na pasteur tellement que pasteur ba o lukaye trop babimana et pasteur dans la banda bien aimé dans le Seigneur sert à résister mais à toujours église et par après à Katagi aucune église à Katagi aucune église ce que je veux dire c'est quoi au moins mutu tant c'est quoi comme on a phénomène on a no monate c'est quoi on a marambo elekelié osani aluka solution solution à aucun entatona yekutu de mutu tant abandi ko parce qu'on a osa nini akene boy mabe ndende konemo ayibisa bino luka pasteur moko azawana na Kinshasa numéro ne yango babenga na numéro ya téléphone pa to solo li bon to kutani nakutani na mama ya mwana wana nakutani na petite sœur naye to solo li balukeli nga pe munde kona bango mwasi yango mais oui Alvin mokile baby nde ozo kababike tango komona Satan akofandi na trône na kata lieu saint eza église te église eza sika basantu tango science occulte comme ça man kati église sika basantu mais comme pasi comment koko yipsangai tango bazo bondela pona mutu be papa molimo ya pasteur esprit ya pasteur zo bakati nae wow ezo bakati nae ngai na otiko te est-ce que comment vous allez me dire or to bondela pe pona ndoki aza vivant mais lokola pesa mwana kindoki azoya po aboma yo bia saleli kama obo tango zobenga na oyoki esprit maloba izoba na kati ya monoko ne otuni nani wana atangi komba mutu apesa kindoki nazakati na ye problème na ngezali il faut sala boy ou bien na ye pona ko bebisa ye ou bien na ye pona boma ye so bien soit à sacrifier te na zo boma ye et ça la makabongo mais qu'est-ce qui se passe en réalité c'est un démon oba kotsaki mutu tango alié loko wana parce que kindoki kotaka parti ya bilei demona tanga koti na kati na esiko akokota kati na esa par ordre ya muto allié sikindoki yango na même soko balimba identifier autanga ka komba muto apesier mo de passe nezaka ngai mutu kingani parce que mutu wana nde mutu a permettre que ya kota ngai soki lelo nazana lelo na nini na chaîne na télévision so batuninga okoma ikuna ndeni ten nakutanaki na ndeko Alvin na sololi na ye to sololi ba masolo nde yango na komoleka c'est ça. Alors, tous on a témoignage na biso parce que nabaki ezaki nazai ko épingler kaka.
Merci beaucoup papa. Parce que tous on a témoigné nabiso oh vraiment il y a makasi bando babenga mingi merci vraiment na bilonyo tout bolanda kibiso ya ba makamo izo sa moto pasteur mo na bandal sango panzani pasteur nabiso oh yaza abutego kinekuna alinga jeune fille à découvrir que ah pasteur otomona na musika na kibonzambe ah nzo anda azaka azande bo pasteur comme olinganga en tout cas jeune fille a monique ba aventure ils a vraiment na église on a se retiré à longo na ye et que pasteur au mari à Boinaye et pas après que côté que pasteur azanaye que pasteur moya solote ba o basima simba na bango ba ça la paix succès un grand pasteur ayebani vraiment na kin makas église naye et ça na bandal ayebani vraiment makas et jeune fille un jour na butu pasteur abimeli physiquement boye abimeli vraiment jeune fille boye physiquement et à celle où yakokai kozanango pour ça et pas jeune fille tellement que la jeune fille a été dominée par pasteur un ami mabenaye et par après tant que natongo commis jeune fille dont mouton dirait bien te abete yané du solo batamo partout changement ezaka a été bien aimé dans les seigneurs en tout cas boz ala vraiment trop prudente na bando wa basi na ba église oyo ke to na okota pe na ba pasteur ningi que to se confier ezate ke ba pasteur nyons to o ke baza célèbre ba to moi ba na succès nde baza basa na nzambe et d'abord au PACC, il y a vrai, bazali bien aimé dans les seigneurs. Un grand merci na Philo Mouko ya motema Bivens de Homo, na Londres na Gisèle, maman na biso Gisèle, motema papa na biso Emmanuel na Boston pe na la bouche autorisée de l'Éternel na ngam kuna ya Zurich pasteur fils amisia. Bien aimé dans les seigneurs, tout tozongeli papa bobenga ki motro hein. Papa sango, bakutana sango, Elvis, ozali komona en tout